Merci beaucoup. Nous voulons commencer par glorifier ce Dieu-là qui a permis à ce que l'artiste Sunda a regagné la terre de nos ancêtres, Merci beaucoup Toko Bate la Kimia Poto Sambela, Tofongo la Bassise. Jésus-Christ, nous avons ici prié pour la vie. Amen. Est-ce que tu peux mettre la Yesu na maboko makasi? Bana nzambe betela Yesu Kristo maboko makasi. Alingaka Salomo moto na mayele parce que alobi esengeli malamu kokende na bisika ya matanga ke kokende na bisika ya feti parce que sika boende bisika tokende na ma réflexion. Salomon dit c'est la fin de toutes choses. Ande makambo Sylvie. Sundo bande ko sekisa biso to komona eti susute. Kanisa un jour toi aussi. Mon coronavirus kozala. Voilà. Elingi to entonner juste cantique moko. To adorer. Soki to moni mokolo ya lelo. Nzambe. Soki to moni mokolo ya lelo. Panganja ebele bakufi toleki na nini ye otala Sunda bakufi toleki na nini ye télévision ezalaka oyebi télévision na bino ndenge ezalaka esalama ape yo me bojouer pièce moko ensemble to 5 moko est-ce que manière na ye ya kojouer
batikala bozala idone na bino atikala kaka kokopie te kolanda te ndenge ye pe ezalaki landu posteno na ye luka bongo preno na ye ezalaki message nini opesa na groupe ndenge botikali na président Kikedi mpe na bafani na bino oyo balanda sunda kombo euti kodekisa na bapiese papa aboti artiste sunda kombo na ye ezalaki wunda nzita bongo mama aboti ye kombo na ye ezalaki tusi mbenza helene malheureusement bango mibale esi batika biso s'il vous plaît nabondeli biso so tokotelema to observe 10 minutes de silence en mémoire de cette merci beaucoup Tobeti Maboko. Voilà, c'est la fille aînée de l'artiste. Ce n'est pas facile, il faut la comprendre. Ce n'est pas facile. Votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Continue.
famille ANTPC vous êtes dirigé par le président Massoum de Brede Bazako Sapreto plateforme Ozo dirigé par artiste et comédien Nyonso. Si ma famille ANTPC les yeux, est-ce que tu penses à Tongyo Tongyo Sunda, Sunda Lanou? Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu penses à Tongyo Tongyo Sunda Lando? Moi c'est Kitoko, Atonda Mayele. Lokola mama na ya botaye Sunda Lando mwasi kitoko atonda bolingo bolingo lokola papa na ya botaye Sunda Lando. Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu penses à présent qui dit Sunda Sunda Landou? Quand tu fermes les yeux, est-ce que tu peux? Sunda, Sunda, paix à ton âme. Et ton âme réponse en paix au pluriel avec S à la paix. Bon, nos condoléances na famille Sunda Landu Mobimba, famille Kikedi Mobimba, famille ya bata théâtre Mobimba, na famille pe ya ba musicien Mobimba. Po mutu to perdre aza mutu mukete ama mutu munene pete. Siko ndenge za bongo Sunda Landu na ba oba ebiete azaki acteur moko ande ko jouer. Abande ko jouer moi comédie neti moi tiente neti moi kisengi. Dans pena parmi batumo boye tant total la film on a toujours c'est la moi partie na quoi. Asala pena moi amaka ki natana donc vraiment nzambe abatela place akei après ça va obakenda liboso ba mbote neti banani. Après ça vient Mundori Mbote, après ça vient Masasi Mbote. Donc dès là toujours en tout cas to le lande kona biso na ndenge sala kaka. To ebi que maki batu balobi ndenge belé. Oh te président qui dit a dit quelque chose na vie nae oh boy non, ce sont des rumeurs. Et ça kaka makamu eyaka ndeko belaki bamonganga basaki effort tout pona asa abika mais abikité mais le la kufi yanto ko rendre dernier hommage ba condoléances à la famille nae condoléances à tous les artistes et comédiens groupe rénové de Kikedi nos condoléances à tous les artistes et comédiens à Congo et puis c'est un peu ça donc tout ça de cœur avec hier donc tout ça kaka pa ba fanatique na biso ba fanatique botika kanisa mabe pa na biso ba artiste to kufa bino pe ba fanatique bo kufa biso so to kufa boyeba ke to kufa belé par rapport to le kana ba TV boyebi biso mais bino bo le kana ba TV te bo le kana ba réchaud da ba faire repasser kufa pe ebele mais ba chabinoka exacté to sanga mingi na bandeko bazolo baloba bilobela o Kikedi allié o Kikedi ya salibo botika ba n'importe quoi liwatango yaka eza pona mutu nyonso lobi ye moko pe Kikedi akokufa siko boloba nani allié. C'est un peu ça. À part cela, bilimo bobi kaka. Nzambe mtapesaka, nzambe mtazwaka.
dans le kum tozong saka pa yanza et pa yanzambe jour na biso pezali au moins pe nga pa ke lelo na tiki masana nga to pe masana ke ya tiki masana donc et ça va comme mokili to bota mara poto kufa donc ndezara check c'est tongo la merveille wa tozaka ne lomo to bombeli bino mikonga bibwa mikonga bibwa c'est le malou c'est le malou c'est aéroport ya njili ezalaka na komina nini yango ya njili ya njili te ya njili te eza ya nsele sele ya nsele sele ya se raka sele mikonga bibwa sele malou sele malou sele prison ya makala ezalaka na komina nini ya makala landaka makala wana eza makala te bongo makala te selembao selembao mikonga ke baba yo iba sa bele waka lo twele bango flash kaka kwa donc flasher mikoleko ya yango bokozwa kwa apoto bakso selo moko som kie tolela no sunda de pere de merende makambo lwachani ye lwachani yo lwachani ye nawe mwana ya mboka president Kikedie mwana ya mboka fachi betoye mwana ya mboka biso basoye bana ya mboka bongo bango ye bana ya mboka ten montage stylé. Pardon. C'est moi, ma camarade, pour nous partager en haut par rapport à ma cabane sur l'ingé électrique.
Ngai vraiment nazalaki moko ya mwana Jobabe Kikedi ya ntingi na mwana naye ngana jouaka na rôle ya na Angata Kapia nzaka mama Mavina Nancy bon nande tovanda na basunda na baneli ba navigateur ba Pita na Macheko na mo kutu macha titela to bana za ne mingi na ba chimene wana tanto yo ka kisango ki sunda kufi nanga tineto ya pembeni poto lela pe muninga na biso tunde liboso fatu to yelaki ka ana cinquantenaire ndi so to yebisu ke sunda beli mada beli to yebi na biso te ngala balika mbonga na moni o na yoki tango liwa nzela mutu nyoso so to bi totala bien na morgue do ko fa er nyoso ba ko sa na morgue er nyoso no pite do ko ta er nyoso do ko fa er nyoso ba bebe ko ta botami lelo bo akufi bo poni sunda de poni fatu te ngala beza liwa nzela nzambe yango to yaki poto kunda fatu basali ba cérémonie nyoso silisi sikoyo bat bakei na cimetière biso ko ba kamle beza ko kene comme te les autres to pe na ko zonga na banda to sa misana na biso ande to zonga na biso mais kimia sunda ako pima kaka na kimia to lo lo beza te ne to so bakisa muso na lo bana ebite luvunu liwe za ntele ya nzambe so kikedi Alexis c'est que na bango na kikedi ba di nombre po kikedi biliwa te bango be biliwa te ndi ko kise mutu ke mta bomi mutu wana c'est liyo ye biliwa mutu biliwa c'est liyo te zali nzambe ye moko jamais na ndima ngote mtako bwa mutu papa na ndimi ngote po soki bomi mutu suka no pe kaka okufa na ndimi te antopa na bana contre ngo na la contre po zo fa le no bana na mona mwasi na libota na moko po na otika no bana ya ulia makile batu mususu te eza nzela ya biso nyoso lokuta papa na ndimi ngote faux soki zo mtaleye zo kona nzambe na ye menga no ndate makila mutu na lo ba onga na mo na ngati na ebite po zo ka papa na biso to sa musana ndaka ya Zoro ngako na zala ku les amis de Zoro na sanisa ba mama nyoso na groupe a Zoro to sungana na machati ano ba biso na ndako na eto kokende to vandi to le to meli mais lelo en tout cas na mona mabe mo pa ya Zoro te ki o boyebo en tout cas na mona na ngaiti na ebite na sukiana biloba suka na loba boyo botika biloba loba likamo monite koloba te moni ba kino bana karaté moko so kino de kamoni accident et ça la mi pa batuni ba kufi kuna tasuka mutu mo mta kufi mais ba kufi straight ba kufi 20 mais le kuta de ba kino na le kuta moko na biso ya makila so tani ba kino papa to vivre te batika nde biloba tota ila nzambe nde ko asala liwa asana sukiwa. En fait, merci beaucoup pour la parole. D'abord, premièrement, je dis mes sincères condoléances à la famille biologique de notre sœur Sunda, au nom de Megeo, Atiki Biso, et puis mes sincères condoléances à la famille artistique Nyonso, parce que
tobungisi moko na biso. Donc liloba ya koloba ezaka ke tozala mawa. Malgré les lots qui kokundaye, mais pas si aussi la leloté. Donc Sunda elle était une actrice moko azaki ko bosser par rapport à Musana et abandon ça Musana et bien en tout cas ceux qui va pêcher rôle à ressal l'effort à incarner comme il faut pour qu'il a capté population na to pe ba fan na et puis aza parmi ba kizengi o pe ba zwa ba fan na Congo na biso parce que toyebi tozana ba kizengi belé ba ya boui ba pululu que son âme repose en paix et puis tozana ndeko na biso Aïda ba kwikwi donc Sunda pas à kota qui parmi bango azaki pe ba fan belé o bande ko sala maramnyo so malamu lelo oyo atiki biso molimo na ye pe mara na kimia nzambe alo ya lokola zui molimo na ye tozana elo mususu ya loba te nyonso totiki encore na maboko ya nzambe sauf que balobaka na bible tolela na bato bazolela toseka pe na bato bazoseka lokola rénové Kikedi ya président Obentin Kikedi zui matanga ndo moni présence na biso awa toye ko partager mawa na ye toye ko consoler ye parce que présence na biso nyonso ba artiste nyonso nde esalaki amona ke oui aza pe na famille et aza pe na famille o pe balandaki so pe toyaki te engesala pe bien vraiment te yango na kolobaka ba courage na famille biologique ya Sunda ba courage na famille artistique ya Sunda et ba courage na ba fanatique nyonso ya théâtre ba tout balandaka biso parce que sans ba fanatique biso pe toye logote donc to benga ma leader na grâce na bango so bango bazwa ta la biso te c'est que to appelle logote veut dire que na pesi ba fanatique nyonso balandi vraiment ba ko partager mawana biso ba merci ya mingi souci o ba koti nango ba partager mawana biso en tout cas et ça li bien makasi na famille d'abord parce que biso nyonso toyo lela ba passe na biso ko kanite na famille biso nyonso to bungi ici mais bango nde bazangi libela donc famille ba na douleur makasi ba courage to kopesa bango ba courage to kopesa bango botiko lela et ça bango elote c'est qu'on peut dire juste ça que to senga nzambe a consoler mitema na bango donc le vrai consolateur ezaka nzambe alola consoler mitema na bango et bazo vraiment makasi parce que c'est notre destin biso nyonso to finir quand dans les kawana muto atika libanga mokila zate biso nyonso to kufa et puis na groupe ba courage ebele et parce que batu ba lobby pe na ndenge ebele na bango nyonso surtout mingi pona yaya na ngai Obentin Kikedi il y a des gens déjà bengama déjà ndoki kala siko na makambo ekuteli oyo donc eza pasi makasi donc ba fingi batongi maintenant c'est là que voice mon atindeke na ici kanga matoi na moment oyo mokili eloba kaka poso elobi te homme public so ba lobi te c'est ko yebani te donc tika ba loba so ba lobi mais yo yeba ke nzela mutu nyonso nzamba lola osunga kaka alerte ngaso binalia nalia acteur na ngaso nzamba boyo permettre a okufa te et puis à quoi bon ya rolia mutu ponga mope na okufa so na lie ngande na otika na mokilo eza na importance te donc maramba rolia eza nango na ntina te eza nango na sens moko te tozalaka toujours wana pona bango omoni nde tosalaka boye na art na biso tosalaka famille moko ya makasi tozala ba famille na biso tant mosusu tobeta ba 2 mois ba 3 mois tokutana te maintenant ba acteur na biso par semaine tokutana moi 2 ou 3 fois ozo comprendre tout ça déjà famille ya munene bino bosaka na lia mutu kolia mutu ya pasi makila pena ya mutu pena moi pena mutu bolia yo boma e famille na ote arrêtez moni biso nde ngambu to mema musalo to pona ya musama mo ya ngambu donc mutu akufa te on dirait biso nde ce to sekusaka bato biso nde mtokangaka liwa ok liwa eza nature ya nzambe donc mutu sa akufi pe mena il faut to comprendre aujourd'hui pe analyse au salit nde akufi ngape na okufa un jour totika pe ka kopesa accès na diable non mutu sa liwa eza nzambe alors toi arrêtez d'abord maramba kolia wana maramba biloba loba wana eza vraiment kitoko mingi te c'est ça moi na koloba bon merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.